Bonjour bandeko obozolandanga eza lisusu de la nation. Lelo na programme ya lelo nakolakisa bino comment kosala installation ya environnement oyo ekopermettre biso tokoma baprogramme na biso ya C++. Nazosala oyo parce que nazosala yango lisusu parce que tokosala environnement moko oyo ekopermettre biso na bato baza na ba version ya système d'exploitation ya sika oyo ya Windows 7 et permettre bango pe to ba oyo pe bakozala na Windows 8 eko permettre bango basala développement ya C++. Donc banani eza ebele ba logiciel mpona kosala développement eza ebele mais nga na préféré to utiliser CodeLight parce que eza pena kilo mingi te et puis eza na bacomplication mingi te mpona kosala développement nango. Mais soki oza mpe na environnement mosusu déjà na machine na yo installé okocontinue na environnement na yo oza nango. Bon, mpona kozala rapide toke na internet après so tofongoli browser na biso ya internet tokotape CodeLight. Problème na clavier nanga, tape CodeLight. Après avoir retapé CodeLight na tokozwa par exemple le résultat au ya site www.codelight.org. To cliquer wana so tokoti na site ya codelight.org. Nazo enregistré vidéo oyo na eza octobre 2011, donc site oyo na minute eza boye, mais peut-être eko changer na futur, mais il faut oluka toujours ba combo ya ba option eza toujours eza ba garder yango souvent ndenge moko quoi. Bon, ou bien sûr problème ezali beaucoup ça la commentaire toko luka moya ya ko aider bino soki dans le futur maka vidéo nani site eko changer. Donc to kene na côté lobby download to cliquer sur lien on a download. Na ko rappeler bino susu bozo mona vidéo bien te na osenga bino bo agrandir écran na bino parce que vidéo na zo enregistrer en HD. Donc boko comme ça on ne peut pas exactement maram na zo sala pe na machine nga quoi. Donc nako supposer que boza pe bato bozo utiliser Windows lokolanga so bozo utiliser Windows te ba système de exploitation ezali par exemple ta Linux boko mona wana bato ya Windows Linux par exemple boza na option awa et puis bato ya Linux kaka boza na option awa et puis Windows ya pamba toza na option na biso awa. Donc na minute oyo mpona tozwa version oyo ya CodeLight. Donc nakosenga bino bocliquer awa okoki mpe kosala yango awa mais bon nakosala awa parce que so oza mpe na besoin komona ba installation ya kala to ba version ya kala okoki kocontinue nango na nzela oyo tolanda. Donc tokocliquer sur option wana to lien wana ya here. Après avoir cliqué sur option wana ya etinda biso na page oyo na kati ya page oyo toko pona version oyo eza ya oyo bati osala mikolo, donc version oyo ya suka basala eza version 3. Donc toko cliquer sur option oyo ya CodeLight version 3.0. So to cliquer wana ekomema biso na page mosusu, na page mosusu ekomema biso toko kita mwana se po toluka ba fichier exe parce que so totala malamu omona ba fichier oyo eza na ba extension .deb, donc ba oyo te to continuer ko kita na se après tant tokoma na se après readme oyo bomona awa par exemple awa option eza likolo ya suka parce que mona ba option toza nango eza oyo ya CodeLight 3.0.exe ya pamba mosusu eza CodeLight na Ming W, donc eza lokwa compile eloko oyo ko compiler ba programme na biso ya C++. Après toza na mosusu likolo oyo komona eza CodeLight Ming W eza susu na WX. Tozwa wana parce que na préféré tozwa wana parce que eza na ba biloko ebele. Donc tokozwa option oyo eza oyo eza ya likolo, donc to cliquer sur option oyo pona ko télécharger fichier wana. Bon, tokozwa normalement page normalement il faut moins fenêtre mosusu ebima po esa biso ke ezo télécharger, mais so fenêtre wana eyete bozana omoni so botani ligne donc naza sûr que bino nyonso boza écran na bino bosali yango agrandir écran na bino po bomona makambo na osala parce na resumer vidéo te so botali bien awa bomona awa elobi problem with download et puis elobi please use this direct link. Donc direct link wana eza lokwa na kotanga yango direct link eza en bleu, donc soko cliquer wana mbala moko okomona fenêtre mosusu ekobima. Fenêtre oyo ekobima ekoyebi biso sikoyo oyo sauvegarder fichier oyo ya exe oyo na machine na yo. Donc oko cliquer save file, donc ekobanda ko sauvegarder fichier
ezo télécharger au dépendre na rapidité internet na yo. Bon yangai téléchargement comme na suka donc na okende sikoyo na conteneur esika na tiaki to na folder esika na gardaki esika fichier na ngai eza sauvegarder donc na ofongola conteneur wana to na ebité na français boloba nini folder wana donc soto koti na folder bomona code light eza wana donc fichier na biso eza fichier ya extension .exe donc fichier wana nde sikoyo toko exécuter eloni tokosala toko cliquer deux fois sur fichier po tofongola yango. Donc après avoir cliqué deux fois sur fichier pour l'enfoncer en tu la fenêtre oyo et que c'est un biso to exécuter fichier. Bon en anglais c'est le run. Donc tu cliquer na run. Après tu la fenêtre oyo ezo ils allent voir que peut-être sur moi mbote mo boye. Après tu cliquer na next. Après avoir cliqué na next, tu peux accepter, tu prends option à liboso pour accepter agreement. Après tu cliquer next. Après next c'est côté na biso répertoire nini to lingi cold light est installé to tika on ndenge za wana parce que c'est compliqué à faire to cliquer next. Après epesi biso ba option ba bilo nini oyo que vous allez installer donc ici sur code light IDE donc ils allent voir éditeur place pendant comme bilo na biso na ba plugin nango. Après min GW donc ils allent la compiler na biso et puis tout ça ba bilo msulwa ba unit test na ba x widget pour na bato ba ebi basala ba qt donc voilà est important pour na biso donc otiki ka ba option nyonso eza coché donc il faut le ba full installation du colo awa après au cliquer next après avoir cliqué next par option biloko mususu tika on ndenge eza au cliquer next otiki on ndenge eza au cliquer next awa pe otiki on ndenge eza donc ko changer le côté so yebi te ma nini eza wana so yebi okoki ko changer mais so yebi te tika on ndenge to sala boy donc oyo cliquer ka ba next mususu awa pe tokotika on next pour créer les biso option moko na start esika start ba liste na biso ba programme ezarana donc to cliquer next lisusu après ko tuna biso tolingi icône moko bima na bureau na biso pona to za na facilité ko lancer bon to ebisa create icon pona to za na moins icône moko na bureau so tolingi to lancer application na biso donc to cliquer next et puis koyebisa biso donc biloko nini ekosalama o biloko nini ekozala installé donc eza wana so bolingi botanga ngo mais bon to cliquer sur bouton install pour installer application na biso donc na minute oyo application na biso ya code light ezo ko s'installer donc dans quelques secondes ou quelques minutes application na biso kozala installer donc eko dépendre kaka na rapidité ya machine na yo bon ngape normalement ba développement à C++ na sala yango na ba éditeur to ba IDE mususu mais bon oyo eza un peu eloko moko pe ya sika pona ngai ya kosalela mais bon eloko eza important eza ke soko za na ba éditeur no mususu to ba IDE pona kosala ba programme na yo ya C++ okoki pe ko utiliser ngo ozana besoin ya ko installer OT parce que aspect ezara bien bon ngai nazo pesa bino option o pona yango eza kilo pena mingi te parce que ko yebisa bato ba installer ba biloko oyo eza trop kilo tant que tozala pena biso ba biloko tozosala oyo eza mingi pona zala te koluka ba midi à 14h quoi. Donc installation so ça na ordinateur ya bien et ko umela te bon nde eza awa installation na sili to cliquer sur le bouton finish pour aussi cette installation donc installation est vide non siko elo nini to linga do sala siko awa toko kende siko na bureau na biso to minimiser ba biloko nyonso